osali neloko te otoki nokutu te na pete kaka bongo yo pe bapesa yo neti yo pe otoki na ote okimi mbangu te oye mamona elongi ya bato tum ose pose na bandai kolinga yango tellement te talaka bazoloba okokana na Innocent au même temps Innocent balobaka aza vilain donc c'est que nga pe naza vilain. Laissez les enfants jouer tika bana basakana wana suka na so kini donc Congo mobimbe kangi partout même na TikTok na partout na ba réseaux sociaux voilà nakuti libanga moko na se libanga wana batuninga oyo ozosala na yango nini ezalaki na se batiaki bakaka kaka wana tango na simbi na yoki solo nayebaki te nde sikoyo boss abeda shu aye asimbi alobi pesa nanu bakaka wana atali bakaka boy atali diama nde sikoyo aye ko valide alobi yo simbaki bakaka menase nango diama efandaki rebo wana mama na bango akangi masolo na minitio po nzembo abetaki na Samarino sama bebe ngande mama na bango me ba Congolais toza batu ya ndenge nini jizo me se mutu asimbi makambu baso wana bobinaka ya kitoko olandi esika bazoka tata bamoto meme azowela esika bazoka tata bamoto meme azowela be comment non tika Afro Congo #1 omoni ke jizo wana eza kombo ya mutu jizo eza kombo ya mutu le manager presse balume na vie nanga jizo mutu ya so yaza arrangeur du son yenda simbi baso wana bobinaka Eric Fokonzi balume yenda simbi ba iti wana ya kitoko. Tach TV, merci à vous nos abonnés. On se botte l'arabiso un peu de partout. Mbote bonjour, bonsoir. Ça dépend. On a le bac. Bonsoir, il y a Kolanda biso. Ming ba diaspora. Botte l'arabiso na bolingo. Se botte l'arabiso na télévision avec tout amour. Ezaka ande bolingo. Là, je dis un grand merci à papa et maman. Babi couple Milandu, babi meilleur couple. Oh, babi sanga vraiment chance de vendre dans le concept Tach TV. Bon s'abonner, abonnez-vous massivement parce que awa bokozala jamais au-dessus. Émission na bino bolingara mingi la vie des artistes. O epesa marabongo pas Cynthia Mbombo autrement dit la popi ya munene la Kilimanjaro de la presse au boy au sali mokili na yo. En tout cas nga lingara bino na yebi ke bino pe bolingara mais bon manifester on a ba commentaire parce que ba commentaire na bino sala ke musala évoluer. Ba commentaire na bino sala ke to kende bien place to baby ça qui grâce à vous de to rozongi sango na nzela car ndenge ezalaka vraiment. Merci beaucoup na plateau na zanga mon côté na za vraiment na babi bon découvrir bon découvrir vraiment tout à l'heure là parce que toye baté ezaye to ezaye te ezaka kokokana to ezaka kokokana te donc dozoye baté baza bandeko to baza bandeko te bon découvrir babi les jeunes talents Batolande na Kishasa tozo bazo bimana ndenge moko non mais Glody si tu es d'accord avec moi fongo là vraiment plateau to yamba bongo invité na biso lelo comme ça abonné na biso ya concept Tach ba découvrir innocent oza innocent bonjour na sepeli parce que ya minga na émission na bino donc naza na plaisir ya makasi ne lobeli penza ko yeko ezaye teza juste moninga na ye ndeko na ye quoi sozi na ye effectivement donc toza ba Congolais tokokana na biso kaka toza ba Congolais de père et de mère nde balobaka de père et de mère yo poza mutu akuna to ndenge nini tenga naza mutu ya kuna mususu donc ya tswapa côté ya ba maître Gilwando nga naza tswapa bwende mais nakoli mingi nde na boyoma sikoyo boyoma presque na Goma toza ya kokangama voilà. Je vous dis que bande kobino bomoni na TV nga na omoni fara Innocent Bidé papa okome boyende nini obotama na elongi oto misalisa ngo yo moko mikomiso bokomi boyende nini akoma boyete naza boyende question lingaki otu nezande oza boyende nini
Hein, donc nazala nanga donc c'est naturel eza babiloko ekomaka po baloba bato babotama mibale ndenge kaka balobaka eza pe bongo ndenge toza na agent leader. Voilà, tu yambi ombali boso na kati ya Concept TV se présenter nanu kombo na yo nani obimeli wapi ti okomi boye ndenge nini. Banga naza artiste nakoloba nasalaka théâtre. Où tu travailles na baya Charlie Videloe ba président nanga Gelor Yenga kombo nangeza Bruno Kandakanda wana no nanga Bruno Kandakanda mais babenga nga Inos de Brin. Donc Inos de Brin eza juste na banda ikolinga yango tellement te talaka bazoloba okokana na Inosa au même temps Inosa balobaka aza vilain. Donc c'est que nga pe naza vilain. Oh balobaki Inosa za nini aza vilain. Bon? Donc c'est que nga pe na air moko na banda ikomi lobela ye nzambe na ngai naza vilain ko de na banda ikoki mango vraiment jusqu'à ce que j'ai compris que peut-être te tikakak mais nga moko en personne naza na art. Naza na art nanga donc toza ba éducateur de masse na découvrir que je suis un artiste parce que natanga rapé na inikin. Natanga na inikin kota la classe na monde ya art vraiment bato banégligeaka yango makasi. Nde sikoyo nazwi courage wana ya kosimposer jusqu'à ce que lelo naza validé na baene nyonso ya théâtre. Partout bavie nanga Mukwata Thierry bazobengisa nga baambulance ba Montréal Gelor c'est presque partout. Donc déjà ba monde déjà ba nzonzingo tournaka tout le monde muto nzonzingo so alobia ye na yebita pour tout le monde baba vient nanga Fiston sai na vient nanga vient na biso mbali osombo ya Freddy ye bambote depuis États-Unis. Donc bango nyonso na ba président nanga Masumu wana base na biso ya théâtre. Sikoyo nga na memi un peu différence Afro Congo ya musique nga siko Afro Congo ya théâtre. Voilà nde ça na ndenge ni Afro Congo différence wana différence eza wana juste que lelo ndenge molodo ya za numéro 1 na musique pour lelo aza numéro 1 oh oyebaka te bo ba grand wana nyonso tuche ba telemi no na kwe osali neloko te otoki no kutu te na pete kaka bongo yo pe bapesa yo kasi yo pe otoki na ote okimi mbangu te oye mamona elongi ya bato tung os'impose non na toki kutu te bongo omoni le fait seulement ya koexister eza déjà kotoka mobimba une fois il suffit juste oyebaki naza nani et puis nasala nini ponga soki makambo ya kepo na j'ai un leader nde déjà kala depuis longtemps tellement nga moko nazelaki ta nango ekoka nde na ye ko découvrir et ba mususu même master nanga bébé to kimbungu azotu nanga yo kotaka musique osala net j'ai un leader na yebisi na kolanda te parce que na kokana na ye. Moi j'ai fait mon travail, c'est le théâtre parce que na théâtre na yebi que à travers théâtre on peut aussi changer quelque chose dans la société na biso. Voilà. Donc lelo nazo préparer pièce moko boye ezo lutter contre donc kwiti quoi. Pièce wana ekosala ke ba jeune ba melaka biloko makasi ba ko se retrouver na pièce wana soit atika soit azo avec modération ndenge baloba. Pour lelo ezo bebisa ba jeune ebele ozo mona jeune na se ya kwiti a rêvé makambo ebele akomi poto akomi États-Unis mosusu akomi mbandaka azoli ambisi ya mobesu mais en réalité boye azate siko na pièce wana nazo sala yango eko éduquer bato ebele siko tongo jouaka kaka na ki normal ta makambo boye to o changera moi ton moko boye te ko changer omoni po pesa le meilleur na scène eza kaka te o pakola o changer nga nazaka ndenge naza boye bamusu balobaka oyo olate elongi ya Inosa
Donc ça c'est moi Bruno Kandakan. Bien que nazana ye na memaka un peu de kiye na théâtre et mena jouaka normal. Donc rôle nyonso kopesa nga. Koma kizengi koma nani na sala nyonso. Biso ko sala biso mo extrait mo neti ya kizengi komisko kizengi ça le rose jouer. Ah. Extrait neti ya kizengi. Kasobi ke so ba piso rôle nyonso tout ce que to sala roi. Tourne balbani action. Wana ezaneti. Wana baba rôle ya yabuya mais na lobinde juste pour na particularité. Eza na makambo ya particularité. Omona mutu mobimba yaza spécial a jouaka papa. Mutu musu ya jouaka PD. Mususu a jouaka mona muke. Eza neti différent na biso. Biso toza bato yoke okopesa nga rôle ya ndenge na ucho yebisa yo ya mutu tele na kosala yango. Donc toza classique et non comique. Pour ba personne comique un peu bazalaka moi ndeti président nange yenga bango baza bato ya kosekisa na ba vie de loin. Bango baza comique. Biso siko toza classique. Yango nde salaka moi différence wana. Yono bikasali la biso mo eloko moko boye sala bato ba olanda ba yoka mwa gu place ba vandi wana. Koyoka mwa gu na kosalela bino eloko neti ngai jour wana nakendeki kotimola na fulu moko boye. Na bandi kotimola na memi matiti wana tangu na ye na yango nakuti libanga moko na se. Libanga wana batuninga. Oyo ozosala na yango nini? Ezalaki na se batiaki bakaka. Kaka wana tangu na simbi na yoki solo na yebaki te. Nde sikoyo boss abeda shu aye asimbi alobi pesa nanu bakaka wana. Atali bakaka boy atali diama. Nde sikoyo aye ko valide alobi yo simbaki bakaka menase nango diame fandaki. Nde na ye ko yemba nzembo ya Afro Congo mabulo na kosala yango mobulo na sepelaka nango yo place osimbaka ba fulu wana yo simbaka ka diame eza na se okokoma kaka. Vous comprenez? Donc eza na ndenge ke mutu mususu azo négliger musala mais ayebite ke na se nango apepa ba toilette tika ye mobulo. Voilà, là je vois mon boss, Babi Barry Toukoulou, Babi nouveau riche Nakata Paris, Innos Beat 2. Ngano benge Innos Beat 2. Yo vraiment beau chama boko to kena nonka bon boss abedachou déjà kutu ya lingaka déjà ba biloko boy donc kena vraiment bien Innos Beat 2 yo. Est-ce que innocent déjà beaucoup tananaï? Bah ye pas tellement parce que kokuta na yanga na j'ai leader yaza modèle nanga. Non seulement parce que tokokana mais nga pe na lela ye makasi. Kokuta na ngana ye ezate tout ça la photo de passage. Donc kokuta na fezala bien organisé masolo evanda ndenge nga na yo tozabwe na yebiki naza na mona popi ya munene. Donc base efanda quoi. Ndi yango ezo sala ki a bientôt tokozala et puis tozape na ba projet photo sala. Pour nazo préparer pièce moko ekosala film wana ekozala na ba épisode ebele tozo la ki sa vie réelle Innos Birebo donc tozo sala est-ce que déjà Rebo no peut déjà zali to ndeli terebo nanga azate parce faut luka da ya pembe kabo ngana ko luka Rebo ba Rebo nazo luka yo Rebo nazo lukayo za wapi. Voilà donc tokosa leloko wana vie réelle ya Innos Beat to chango sur scène eza canapé tozo luka ba producteur. Na yebi ke ba ya Willy Musheni baza wana ba Ben Willy le Gabonais ba vient na biso batia production wana il est quand même na ba chaîne tozo sala canapé parce que yebi ke na couple wana pe espiranga makasi te couple wana ya Innos Beat na Rebo po batu babando mona ngo neti théâtre est-ce que ça ya solo to eza lelo mona botami mais il y a toujours de cela bandima te ke baza en couple bondima na bino bébé aza déjà wana donc Afro Congo boti mona
et puis tokosala makambo ya bien. Voilà, beaucoup ça là vraiment ma cambo bien. Pourquoi pas au lobby qui n'a beaucoup de jeune leader mais yo vraiment aux ana kiboye na kati na lobeli na tout na ba charisme na e na ndenga zali la en tout cas boza vraiment ndenge mo pourquoi pas au kotaka non au bandara non kokotaka na ba benga ngonini ba répétition au kendaka hein pour et ça la bien. Banga pe na répéta déjà na répéta kasiko yango ne nazoyebisa bino. Nga naza artiste comédien donc na jouaka na ndenge ya théâtre. Bien sûr photo tozala na ye na tokosa la force. Mais nga pe na répéta na ndenge ya théâtre. Mais à bientôt là vraiment oui na groupe na travailler na mon président Gelo Yenga taille S. Muta munene me taille S. Donc tozala kanaye to répéta rapé. Mais bientôt là toujours répéter du sous na kati ya Afro Congo. Wana na moni mbala moko Montréal Achille Balloon. Oye bazolo ba non Afro Congo efulami na bandeko na ye. Non seulement bandeko lelo Quadracor a validé Achille Balloon. Bokoko ya Viero Garogo et sali succès. Eza Achille Balloon mais donc Afro Congo eza po na mutu nyonso. Eza batu nyonso même vienanga presse Balloon. Na vienanga Dizo. Bazo aider batu nyonso. Amanaja seulement inosbite amanaja batu ebele. Voilà. Donc toza wana Afro Congo ya musique, Afro Congo ya théâtre, toza wana tozo pesa bino les meilleurs. Po batu babanda ko rêver ke bana mike bakokite mais biso siko toye kolakisa ke oui c'est possible. Oui, c'est possible. Nalingi au bois qui l'a vu mobile nouveau riche babi bari qui coule. À mon azape mutaba disque mais asunga ka fort. Ta nga mutamune bo ay singa bi otinde nga disa ki aloso. Sko yo mutamuki. Bari cool. Bari tout cool. Bari tout cool. Eh bari tout cool. Non. Naza na mutu moko ayemba bari tout cool. Nzembo wane lelisanga. Mais tellement mutu ango atia boye. Achabo ete bino ne boba impoli. Oh. Biso ba impoli wapi. To makana ni to sala nani mabe. Bari tout cool. Nga pe nazozela to nanga talaka mona popi ya munene seke yone muto sala boy. Na yebaka te. Bambote ebele. Voilà. Naza wana nazozela appel ya bari tout cool e ko sala nga bien makasi. En tout cas, ayoki les nouveaux riches arbengayo. Pesa bisono ba programme ya mouvement. Au lobby ke ozana nteme oyebi ba programme nyonso. Afro Congo toujours ya ngwana na kingo. Afro Congo Dizo oyebi balobaka ba mususu balobi Dizo wana ndoki ya inosbi. Na mbote ndende ndoki ya. Ah non mais ba congolais toza batu ya ndenge ni. Dizo mais c'est mutu asimbi makambu baso wana bobinaka ya kitoko Olandi esika bazoka tata ba moto meme azowela esika bazoka tata ba moto meme azowela ben comment non tika Afro Congo number 1 omoni ke Dizo wana eza kombo ya mutu hein Dizo eza kombo ya mutu les managers presse Balloon maintenant vienanga Dizo mutu ya so yaza arrangeur du son yenda simbi baso wana bobinaka hein Eric Fokonzi Balloon yenda simbi ba itsi wana ya kitoko eza nango kindoki te mbote eza juste improvisation moko boye donc babiloko moko ebimaka nayebi na Congo pe na Kinawa moi ba terme moko ebimaka périodiquement nayebi te na minute otoza ata na terme moko te net thérapeutique ngana thérapeutique ngana zo kurote ya papa chéri thérapeutique ya papa toujours thérapeutique bambote ebele papa chéri omoni sikoyo donc qu'est-ce qui empêche que mbote pe kota esala makambo donc c'est la même chose avec toujours, c'est la même chose avec thérapeutique. Na yebite ceux qui zanini na ya gafiawa. Donc au monique, eza juste yo pe ko bimiselo comme ça ça succès. C'est tout à fait normal.
botika kozwa makambo do la négativité oyo ezosalaki mbote nde ndoki ya rebo epuis bato mpe bazosalela yango beze atie sujet mo boye boyoka ndoki ya rebo mbote rebo wana mama na bango akangi masolo na miniti oyo mpo nzembo abetaki na samarino sa mabebi nga nde mama na bango laissez les enfants jouer tika bana basakana wana suka na so kini donc Congo mobimba ekangi partout même na TikTok na partout na ba réseaux sociaux. Voilà. Programme, tu vois qui programme ya Afro Congo, ya programme ya musique et tout. Programme ya Afro Congo eza le 29 juillet oyo takozala na Lomé na Togo. Kuneza une grande manifestation donc fête ya munene concert ekobeta mawana. Kaka ndenge wenge basalaki sikoyo tournée américaine ekobanda na le 3 août, le 5 Washington, le 8, le 15. Donc les gens leaders azobeta tournée américaine ti akozonga wana Congo mais na mois d'août toza na États-Unis. Na mois oyo nde na fait nango le 29 toza na Lomé na Togo. Voilà. On a pas okende. Nga. Tenga na rebo tokotikala na mo. Yo na rebo na mona botika. Biso totikali ya. Tango tambola na nzela bat balandaka yo. Oyebi ce n'est pas facile pour moi. Po tango nazo tambola na nzela batu bazo sepela bonne année. Nga bayibi nga 3 téléphones. Ya solo. Inosa peti yango ya poli yeyo bozwa ye. Oui ba pe ke boza ben poli toza nde na ba ennemi mais toza ba poli te. Oui, omoni muto ya sala makambo malamu neti yo boye ndenge osala makambo ya bien. Oza na ba ennemi que ça soit que oyebaka bango ou oyeba bango te mais oza na ba ennemi. Soki ozosala makambo ya bien bakoyina yo toujours. Yango nde biso ce n'est pas facile pour nazotambola na nzela innocent. Donc je suis obligé de me masquer. Nakoma ko se camoufler mutu moko tuninga lobi yo otosaka chef de l'état makasi na tuni epo na nini alobi depuis coroner sila me yo ti lelo lata kashini ba ebite ko batama ba yebi nazo batama donc toza wana toza ensemble mais nazo gérer kaka et puis naza mutu moko boye nakosala n'importe quoi te pour nako garder kaka image ya Afro Congo. Voilà. Mais ce n'est pas facile. Sinon, nakosenga ba oyo nyoso balinga Afro Congo bo soutenir nga et que ça langa plaisir. Voilà. Maman mon chéri baby maman elle fit mon boss maman elle fit ma solo a komel nga na tonga bisinga bisintia oyemba innocent tunelanga no yebise no akufa na so est-ce que ça yemta kufaka na ebite yomto kufaka okufa lisusu ndenge nini na kufi na ngai ba comédie mo bosala soki na ba TikTok so ndenge nini te wana omoni lelo TikTok ce n'est pas eloko moko parce que tout le monde a commis star na TikTok. Tout le monde a commis star na TikTok mais biso siko toza na monde ya art. Po mutu akola mukana tongo boya zui téléphone asali eloko mo na TikTok a répéter yango nulle part. Mais biso to sala professionnalisme donc to tourner penza réalité ba film ba gag banin na ba mikolo mais ya kokufa wana pas tellement. Maman, j'espère que vous réponse pas tellement donc eza na ngoyete bato ba retenir nini innocent bi et puis message no koki ko lancer na bato nyo surtout bazo tala yo ba onyo so balingaka yo ba retenir ni na passage no surtout mingi na chaîne so mena ebi ke na chaîne oyo otikali donc ezambala liboso te pe asukate ndako na nga yango yo donc bato nyoso bolinganga bolinga agent leader bo s'abonner na awa Concept Touch TV. Concept Touch TV wana nde base nanga donc toza awa po na libela et puis nakosenga juste ba o balingi balandanga ba lukanga na Bruno Kandakanda officiel voilà na ba réseaux sociaux nyonso so betika Bruno Kandakanda eza wana et puis
pour na programme ya film toleka na Biso TV na 21h, lundi na 21h, mardi na 7h na président Eyenga wana mokonzi nanga. Donc tozo travailler et pour na bagagi eza par-ci par là, mais adresse eza moko a bientôt ka na concept TV awa bokozwa yango. Donc mbote kasi mbote pesa pe numéro de téléphone oko pesa na yo. Ouais, mbote nanga na boss Oscar Malitu, donc yende le millionnaire au kilote. Wana ye pi azosala ba jeune ebele, Jogo azosala ba jeune ebele. Na bosani te boss Abeda Show, boss Eric Mandala. Batu nyonso wana tangu nazomona bazosunga batu do esala nga plaisir. Po boss Abeda Show resema uti oloba mutu nyonso alukaka po nasunga batu akotikalaka kozwa. Na bosani te ya Willy Musheni, na bosani te honorable Steve Paka le presse de Bandalungwa wana vienanga. Donc toza wana toujours mon papa, mon prophète Konde Paulo Dominique. Wana papa na biso, papa ya bana ebele. Toza wana soutien na bino ekosala nga bien. Bao baza na posa ba contacter nga boluka nga na plus 243 081 50 16 032 81 50 16 032. Donc soki bozwi ngai te boluka mona popi ya munene. Donc mama Setia ekosala nga bien. Voilà. Merci beaucoup Abino Nabino Batou Soubola Narabiso bon dakla dia tabao babi les jeunes leaders yo bino batou nga ko soutenir batou en tout cas bo soutenir ye et ko sala bientôt ça besoin ba jeune talent de babi maka pona mboka na biso ekene musika donc to sera limité te bo soutenir batou nyonso mbongo il faut et batou nyonso tout et balia rango o babi misala na bango. Là je vois babi Bobby Imbwa 10 ans en beauté no yango wana babi mon vieux Barry Tukulu babi les nouveaux riches na kata Paris na kata François mbote no yango wana Tosh Lombe babi mwasa zanga mbanda kana kata Paris wana mobala pembe pembiji bambote no yango wana en tout cas bino bat botala nga un peu de partout babi maître Bazamba de la forêt moi ba base na nga Afrique du Sud na lingara bino tellement bo s'abonner à on a kati ya concept Touch TV bokozala jamais dessus fene qui mo compte mbote chinois noir mbote Glody mbote. Happy birthday to you Judith Labio my sister, enjoy your lovely day. You know that I love you so much. Enjoy it. Babi la princesse le 27 nde makambabi lobi déjà makambu. Babi Judith Labio moi sa mwindu azobotama. Ekosala bien vraiment ceux qui bopesi ba cadeau bon bani ekosala vraiment kitoko makasi. En tout cas, na linga rabino makasi babi mes boss papa et maman babi couple milandu na pesi bino mboti. Linga rabino tellement makasi. Merci na confiance, merci na bolingo o ezaka bolingo. Bo continuer ko s'abonner, bo continuer ko aimer, bo continuer ko partager rabi mission. Kande na lobaki soki nzamba zongite to kutana prochainement. Bisous, bye.